country, Democratic Republic of Congo. We here as people to stand up to tell President Donald Trump, to tell that criminal who called himself a president of the Democratic Republic of Congo to leave. Mbote bandeko lelo na toye kolana lidia tokolobela diaspora congolaise. Pona komema différence na Congo, pona komema changement na Congo, photo bandanon na communauté na biso. To bandanon na beglise. Église nde mutes ekabwanaka. Beglise panzani panzani. Koyoka nezalite, kisungi sungi, koyinana, kotonga, nyonso ya mabe ebandaka na église. Batu misusu soye bakenda susu beglise te ezapona wana kokabwana, kisungi sungi, koyinana. C'est pas bon. To bandako changer na kata beglise. Tous à l'exemplaire, tous à l'exemple. Pour la génération oyo ezobota mana simana biso. Tokei na ba jeunesse congolaise. Botikaka kokendaka ba boîte na ba fête. Bokende ba classe bozo opportunité ya kokende ba classe na ba mboko tozali. Bozo opportunité ya kubanda kotanga ka boyeba histoire na bino passé na bino. Pona koyeba futur na bino bozo kende wapi. Botikaka kokendaka misala de bikayu pona ka kosomba bilamba o impressionner batuku to lingaka te to tika yango. Valeur a mutu ezali ne lambate, valeur a mutu ezali ndenga zo mona na te, valeur a mutu ezana mutu kana ndako ne te, valeur a mutu ezali oazali nango na bongo na motema na ye. Personnalité ya mutu ezali motu ya koleka. Bilamba te sapatu te mituka te ndako te. Matériel ekomema biso nulle part. To banda pe koyekola kobomba mbongo. To yekola ndenge nini na kosorganiser na communauté na biso. Ya kotaka mbongo pona kosunga Congo na biso au cas où il y a un problème, au cas où faut soma minduki poto sauver Congo, au cas où Congo na biso ezali na besoin aide. To zala na moyen wana ya kubimisa. To tika kokabwana koyinana. Ekomema biso esika moko te. To sangana pona kosunga Congo na biso. Congo na biso ezali na besoin na biso diaspora. Ezali na besoin na biso diaspora. Biso muto tindaka mbongo. Biso muto lesaka bango. Biso muto sungaka bango. So likambo ekoyi biso bato ya diaspora to sala nyonso. Pona nini te biso bato ya diaspora to s'organiser po to sunga Congo na biso to libérer yango na maboko ya bapaya. Ole tozala ke oye na mboka bapaya omoni ke esuki nango wana olingi no kokende classe te olingi kozwa ta formation mon côté oza intéressé à kotanga ka ba livre te o s'éduquer na yo moko na ndaku oza intéressé te à koidaka bana na yo baye ba histoire ya bakoko na bango oza intéressé te à kozala organiser ozala na communauté o eza bien organisé le quoi ba chinois de bazala bien organisé éthiopien baza bien organisé yo kasi bango bazanga ba problème te bazalaka na ba problème comme communauté nyonso ba problème ezangaka te mais soko yebike nazoya pona mama na ngai o babengi Congo okozwa ba problème na yo ba kanda na yo mambu nyonso tie mupandi oye to sangani pona mama na biso Congo toza na bolingo mboka diaspora congolaise toza na bolingo ya mboka Congo na biso eza na besoin na biso lelo koleka nyonso eza na besoin na biso siko koleka nyonso déjà to yebi ke Congo na biso eza occupé to yebi yango très bien que eza occupé mais tozo sala nini po to longola occupation wana na Congo na biso to lobaka kaka te to tia ba action na mosala to banda ko sala ba action po Congo wana ezala libéré na pekisi mutu morte kolata c'est bien bon kotia maquillage c'est bien bon otia perruque teza vie na yo lata ndengo lingi ozala bien mais soko zo dépenser nyonso ya motoki na yo car na bilamba to ba biloko oye impressionner bato ba mona libanda ke azala lata ka bien atambusa mutu ka bien ekopesa yo kimia mon côté esengo ezali kosunga ba oyo bazangi esengo ezali ko bomba mbongo pona futur ya bana na yo esengo ezali ko investir ko fungola ba compagnie ko fungola ba business amike esengo na yo ezali kosunga ko kanisa ndenge nini to libérer Congo wana po tozali a na diaspora to lala kate to liaka bien te tozana ba souci na mitema ko mona ka ba ndeko na biso na Congo ko kufaka chaque jour biso to na valeur nini ko leka bango tozali ka ke na chance wana ke to longwa ki na Congo tozali na bamboka musika même a na diaspora de fois balandaka po baboma biso na diaspora
combattants, combattantes, résistantes, boumaka biso awa. Donc photo sala nyonso e longo bani poto sunga mboka na biso Congo. Congo na biso ezana besoin na biso bato diaspora. To tika ba indifférence na biso ba distraction ko sala bakayo futa kaka ba taxe mbongo pa malonge bimarate. Pour nani to sacrifier moi quelque temps na yo au vanda au beta di solo à Congo. Sacrifier moi quelque temps na yo au s'organiser au vanda au kanisa ndenge nini ko sala pona o mema changement na kata mboka na yo Congo. We gotta do better. We really have to do better. Na communauté na biso partout tozali faut to sala effort wana to longola ki médiocrité na l'église na ba communauté to s'organiser to longola ba indifférence na biso ezanga tina ezanga mutuna makolo to tsango mupandi to yaba tu moko pona but moko ya mama moko o ezali mama Congo. Pour Congo na biso ezali na besoin na biso nyonso bana e Congo partout tozali au monde partout na monde to sangana pour Congo na biso ezala libéré na maboko banguna. Donc message nanga o ezalaki lelo pona diaspora yango wana bozala bien o ezalaki to yekola na Lydia à partir États-Unis to kutana la prochaine. Merci. Vous savez, Dieu lui-même ne comprend pas pourquoi nous, les Congolais, nous sommes pauvres. La tendance des Congolais, c'est de dire que